news sur la télévision, bonsoir. Et si quand nous sommes bonsoir. Toi, les bossons, la biso ya lelo, journée à lelo, qui pas tellement malin, mon ambo, la biso Kinshasa. Na komona ndenge balongoli ndeko na biso ngoi kasanji na ndako. Yango to memeli bino sango ya journée, to sango ya mkola lelo, oyo sali pasi. Mbote na ba oyo nyonso ba abonné ya radio télévision, to pesi no mbote esika bozali. Mbote nzambe apambola moko na moko ba oyo nyonso baza ba abonné actif ya radio télévision esika nyonso zoami partager un message na biso. Na komona journée ya lelo ndenge eleki ngoi kasanji moko ya ba congolais azaki ex gouverneur ya province ya Mbujimayi boyebi ngoi kasanji mais lelo bauti kolongolela ndako. Bandeko na ngai ndako lopango oyo balongoli ndeko na biso ngoi kasanji eza lopango ya ndeko na biso Gabriel Mokia oyo bato mingi bayebi aza homme politicien oyo aza na matata makasi oyo abundaka meme na kati ya plateau boyebi ye bien auti ko gagner procès parce que Gabriel Mokia auti ko expliquer alobi que non parcelle na ye ezalaki oyo parcelle à côté ya fleuve deux personnes basombaki yango gouverneur ya banque na ngoi kasanji bata oyo azalaki na problème na kati ya prison makala pendant 3 ans 6 mois nde batekaki parcelle wana parce que ayi na problème na banque mo boy après kubima na prison nde akisaki ba démarche pour a récupérer parcelle na ye wana eza explication ya Gabriel Mokia congolais mungala ya solo solo oyo aza ba immeuble na kati ya ville ya Kinshasa boyebi makasi azaki homme d'affaires mais comment ça la politique pour le moment. Mais ça li pas si makasi ya komona responsable comme ngoi kasanji mutu oyo batu mingi bakobosana diamant mo batanga kabila oya munene eza mwa na pesika mwa bo batu mutu ba comprendre ngoi kasanji mutu azwaka diamant na o batanga le kabila le père banini mais lelo babotoli ndako misi biloko libanda. Oui, ba vidéo est circulée makasi biso pe na kati ya radio télévision comme eza information to la sabino information to la sabino image wana to sali analyse problème ezali avant to la sabino bilili bande ko na biso ba congolais bandako ezali ebele ba parcelle ezebele ezaka abandonné te avant osoma parcelle il faut ça la vérification na yo o ekomeli ndeko na biso ngoi kasanji ete ya bato ebele bayo bakendaki ko signer ba papier to ko luka ba ndako mosusu sans ko luka ko passer na ba commune ko kena ba bureau nyonso o esengeli po ozwa osoma parcelle na bon et due forme o ekomeli ndeko biso ngoi kasanji ete ya bato ebele parce que kala mingi te état de droit et commencer à musala ngo état de droit et commencer à équiper écoloté zala muluba zala mungala zala muswahili état de droit ezoccuper mutu mote eza ba signe elakisa déjà ta mutu nyonso esika ozali osa musala na yo osomba eloko na yo eloko nyonso boyeba ke état de droit na mboka na biso Congo ekomosala musala justice ekomosala musala ngo oyo totila bino ngoi kasanji aza na équipe ne sanga balende azaki gouverneur ya province na ye ya Mbujimayi lelo balongoli libanda bomona ba valise libanda totila bino bilili parce que bilili na ye batu mingi baboyaki ko ba filmer yango mais kande ba bilili etambolaka tola sabino bilili muke bomona après to lobela sima bomona ndenge bandeko j'espère ndako yango oyo bomona photo ba valise libanda eza ba valise yango ekasanji yango wana bomoni yango wana ba valise libanda botala bien bomona bien ba photo wana totia bomona yango na ba policier baza wana ba valise libanda oyo ndako na ye oyo photo ya ndako na ye tala ndako ezaki yango oyo nza lupango ya Mokia yango ba pesi Mokia gagner procès yango oyo mais ngoi kasanji afandaki awa botala bino moko bomona bino moko ba valise yango libanda ba valise yango wana bomona ba valise yango wana eza teo bona boye montage passé lelo na mboka biso Kinshasa balongoli mutu munene lola ay gouverneur aza pe président équipe na ye ya club na ye tala ye wana tata ba biloko na yango wana bolanda yango wana
ba homme d'état bangwana botala tina mutuka bango nde baolongola biloko bangwana mutuka yangwana ya la police yangwana yangwana bona boete yangwana botali bino momoni ya pasi na ba photo boti omona ba video yangwana e circuler yangwana ya ba valise yango ekasa nji biloko na ya libanda Gabriel Moka auto gagner procès wana bino mo botali et ça quand même pas si comme on a responsable comme on a papa père de famille na makambo ekomeli boye en tout cas congolaise place bozali to mega kotala oui batu mingi ba pensaka te que no état de droit au justice au musala te Gabriel abi que no ebandi na batan ya Kisekedi ya Félix Kisekedi président te ebanda le abima na prison bata ya gouvernement passé babanda ko zelisa ye même ministre oyo akoti sika le parce que passé ba combien de ministres ils écoutent avant même président Fachi azala président azala aussi ba démarche pour ba zone parcelle wana toi ce n'est pas pour le moment à expliquer yango ye moko bien mais ministre oyo ya président Fachi amoni que non ba selon ye ba esukaki ye ba escroquer parcelle na ye yango ministre apesi ye que a gagné pour na ba document na ayaki nango apresentaki bandeko na ngai eza message oyo ngai to partager na bino bomona nde makambo ezopase na mbongo na biso état de droit justice mosala mosala nango yango likambo ekomeli ndeko na biso bongo yo mpo osomba parcelle ya mutu sans koyeba leba kobenga mpe yo mpo babotola yo ngoyo kasi azala a mbongo na yango se débrouiller bongo yoso oza mbongo te okopike crise mpe okei en tout cas problème yango wana bacongolais eza likama ekoyeli ndeko to partager ya kopesa sango mpona ba aide ya conseil oyo boosunga ndeko na biso ngoyo kasange aza na ye na mbongo aza mokolo mais eza quand même information topesi na bino mpe tosala analyse ya kotala ba recherche oyo tosalaki mpona tozwa video mpe koyoka mpe Gabriel Mokia kolo parcelle na message oyo auti koéclairci bato comment azwi parcelle na ye merci na ba oyo nyonso bakolanda émission bazwa temps oyo ekokomela bango merci en tout cas na baabonné nyonso merci ba oyo bakopartage tozala toujours ensemble na ba oyo nyonso bazali baabonné ya radio télévision merci nzambe apambola bino ciao